na ngai nyonso tu bana nzambe nyonso bisika bozali vraiment na yesu liboso ya bandeko na ngai nyonso tu na communauté congolaise partout esika bozali dans le monde toza na message moko kaka toyebi bino oyo bafoto oyo bozomona mopanzi na ngai ya gauche na ngai mpe na droite na ngai eza ya ndeko na biso moko congolais ayaki na mboka oyo Afrique du Sud donc aza moto ya sika aza vraiment mopaya na mboka oyo Afrique du Sud précisément na Cape Town ndeko oyo ayaki aza leki na biso aza mwana na biso aza yaya mpe oyo aza baleki na ye ndeko ayaki ndenge ezala kaka ye koluka vi na mboka oyo Afrique du Sud awa na Cape Town mais cho ezalaki te ayokutana mpe na mosala ya moto bapesi ye coopération ya moto ayaki kosala mosala ya moto ndeko na biso yana kozomona alali akufi aza pene motu ya sika na mboka oyo aza chrétien aza domer babetaka tourne na église vraiment bandeko ebele bamisie ebele boyebi ye aza mwana na biso aye sika na mboka oyo bakomi boyebi ye te bomoni ye wana kasi ndeko na biso aza na famille na mboka oyo te ana ovanda kaka pa ndeko moko ya mobala ya pake baka ofanda na ye donc aza na famille awa te na mboka oyo esengi tokunda ye bafamille na communauté congolaise partout esika bozali oza na Europe oza na Afrique partout esika ozali ocontacte biso numéro na biso yango toafishe yango wana okomeli biso na WhatsApp obengi nyonso oyo oza na momeli mosunga mpo tokunda ndeko na biso oyo aza na famille te na mboka wa Afrique du Sud nyonso oza nango contacte kaka numéro wana komela ngata na Facebook tokopesa yo badetail nyonso tu tosunga ndeko na biso tokunda ye malamu yeba ete nzambe akopambola yo akopambola kofunga baporte elaki ya kokangama po ete makomi ezoka tolela na oyo bazali kolela donc tolela ndeko na biso oyo akufi place ya lisengo eza place ya lisengo place ya mawa eza place ya mawa oyo tokomi na kaya mawa tia oyo nyonso oza nango okopesa 1000 rand okopesa 100 rand oyo nyonso ozala nango oza na $10 oza na $20 oza na 100 francs oza na 1000 francs oza na 100 rand oza na 200 rand 300 rand contacte kaka numéro oyo toafishe wana tokoyebisa yo ndenge kosala soki esengo otya na banke soki esengo otya na agence vraiment tosunga ndeko na biso aza na famille te biso nde sikoyo toyaka famille na ye awa na Afrique aza na famille te boyebi biso bato toyaka mboka libanda ntango toyaka na mboka libanda toyaka koluka toyaka na bafamille te mosusu toza na mwana mosusu moko na ye biso yaya na ye azali me ye aza na motu te donc kaka ndeko oyo ayambaki ye nde asengi lisungi tosunga tokunda ndeko na biso donc kanisa nyonso oyo oza nango omoni okopesa tosangisi tokokunda ndeko na biso tokomona baimage bafoto yanga bomoni ndenge akufaki ye wana alali na se ndenge akufaki na moto epui ye wana foto mosusu yanga mopanzi ere azalaki na mabomoi vraiment nzambe apambola moto nyonso tu oyo akocontribue mpona kokunda mwana na biso mpona kokunda ndeko na biso oyo aza awa na Afrique du Sud précisément à Cape Town vraiment nzambe apambola bino basali na nzambe nyonso baoyo bakoluka place nini na ntango ezali to place nini azali eza na retreat na efata bilopen epai ya paster na biso papa Jano Mangonda donc eza wana na retreat soki bobengi mpe papa Jano bokozwa badetail nyonso tu vraiment nzambe apambola bino tokutani kaka na matanga epui bato nyonso bakobenga biso tokoyamba bino